Ma Mission TV, le miroir du monde. Mokolo ya dimanche oyo babongisi ya élection ya ba président ya Sénat tokotika ka 1 minute te. Le samedi tokotika ka 1 minute te ndeko Tambwe Mwamba aleka azala élu to a participer na ba élection wana soki toyebi évolution ya dossier ya Rossi Mukendi te tolingi justice ezala bato babomaka Rossi basamba bazala bakangami mokolo wana nde tokosepelaka ke alternance esalema na mboka tokoki kosepela te biso baactiviste tolobela makambo ya Tambwe Mwamba akoma candidat na Sénat to akoma président ya Sénat sans toutefois ayebisa biso esika nini tokomi na dossier ya Rossi Mukendi. Yo mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo tokobenga ke ekomi régime ya Tshisekedi lolenge nini soki justice eza kosalema te na mboka na yo, soki toza koyeba te lolenge nini dossier ya Rossi Mukendi ekomi bato bamomaka Rossi Mukendi tokomonaka Karine Mubomi akosalaka musala na ye à l'aise akomenasaka lisusu baactiviste mosusu alobi akoboma bakosala na ye eloko te. Eloko nini ekopesa biso pouvoir ya kotelema mpe liboso batu tokolobaka ke régime echangea. Message toza nango lelo ezali ya tolingi justice ya Rossi Mukendi esalema ndenge esengeli lokola ndeko Gentini Ngubila menace ezali ebele azo violer constitution azoloba na biso il faut informer 8 jours avant en tant que constitution ezoloba il faut informer 2 jours avant 48 heures avant c'est 2 jours on a ye amoni lokola yumbi kuna Asa ubita portable usafunga nuki. Isso c'est vite. Ah merci! CPX! CPX ici c'est la Tatia! CPX c'est Tabaka! Louis! Ah! Isaneyo! Mengait! Ah! Oh yo l'équipe! Quoi? On a l'équipe où il y a pas ce moment! Ah ma chère! Ah ma chère! Oyo! Biso to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère! CPX. Oh ils allaient GPX! 10 ans de service. 10 ans de service! Numéro 1 na makambo kotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi batali na sama bele. Oh soku namsi bango bando yoka moko likambo na ye. Izali na bajansi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Ah! Tango na yoka kili solule GPX mbala moko. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah parti place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis boko senate CPX eza kaka moko. Boyo badongola miso busakewa buti batezode bukei busali makamabila batezode bukomoruka bubibisa répétition ya GPX. Réputation. Phénomène de réputation. Constipation. GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma Mission TV, le miroir du monde. Na mukuse message oyo toye nango lelo ezali pona dossier oyo etali Rossi Mukendi baboma ye lolenge nini tokoki kosepela te biso baactiviste
tolobela makambo ntambo mwamba akoma candidat na Sénat to akoma président ya Sénat sans toutefois ayebisa biso esika nini tokomi na dossier ya Rossi Mukendi. Rossi Mukendi akufaka na liwa o babetaka ye masasi epai ya empereur o tobengi empereur Kabila. Aboma ya koboma poto bandaki kotelemela pouvoir na ye ekende ti akomisa ngo royaume. Tolobaka te alternance ezala. Yo mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Toko benga ke komi régime ya Tshisekedi lolenge nini soki justice eza kosala matin na mboka na yo. Soki toza koyeba te lolenge nini dossier ya Rossi Mukendi ekomi bato ba momaka Rossi Mukendi. Toko monaka Karine Mubomi akosalaka musala na ye à l'aise. Akomenasaka lisusu ba activiste mususu alobi akoboma e bakosala na ye eloko te. Eloko nini ekopesa biso pouvoir ya kotelema pe liboso batu tokolobaka ke régime changea. Message toza nango lelo ezali ya tolingi justice ya Rossi Mukendi esalema ndenge esengeli bakoblokaka yo président de la République. Tokosengaka yo pe tobundaka na yo lolenge moko ensemble tozalaka na ba marche nyonso oyo ndeko Rossi Mukendi babomaka ye pa Kabila koboma. Tokosengaka boye tolingi justice ezala bato babomaka Rossi basamba bazala bakangami mokolo wana nde tokosepelaka ke alternance esalema na mboka. Toko lancer message na peuple congolais nyonso. Mokolo ya dimanche oyo babongisi ya élection ya ba président ya Sénat tokotika ka 1 minute te samedi tokotika ka 1 minute te ndeko Tambwe Mwamba aleka azala élu to a participer na ba élection wana soki toyebi évolution ya dossier ya Rossi Mukendi te. Biso nyonso bilenge nyonso ba mouvement citoyen soki tosangani lelo ezali pona justice ya Rossi esalema. Soki tozoloba état de droit tokoki koloba état de droit te lelo soki totali passé te. C'est le passé qui définit le présent. Bandeko baloba français, c'est le présent qui définit le futur. Le lengeni tokoloba présent sans toutefois total à passer. Bien sûr, tokotambola kana Kabila, biso tozali conflit personnel na Kabila te, tozali pe conflit personnel na ndeko Tambwe Mwamba te. Bien que akimaka muze pona ko rejoindre pona ko créer rébellion contre la RDC. Tozali wana te azali ndeko tokolimbisa kaye tangu nyonso. Ma condition ayebisa biso évolution à dossier à Rossi Mukendi et comme niveau nini. Yango message ozalaki nango lelo pona kolakisa bino que samedi élection et kozala te lokola ndeko Jantini Ngubila menace ezali ebele azo violer constitution. Azo loba na biso il faut informer 8 jours avant en tant que constitution ezoloba il faut informer 2 jours avant, 48 heures avant. C'est 2 jours. Pona ye amoni lokola yumbi kuna akoya koboma ndenga salaka ba crime ebele na yumbi azoya nango awa na Kinshasa pona ko intimider biso lokola ba pesi ye na récompense. Esika azali wana to sepelaka na yete. Mais lelo azo menacer ba activiste mais tokola kisayete Kinshasa ezali yumbi te. Samedi élection atinda basoda na ye Kabila tindaka police FARDC moura batu na ye nyonso suka suka lelo azali lisusu mokonzi ya mboka te. Samedi tokozala ebele élection ekosalema te sans toutefois expliquer biso dossier ya Rossi Mukendi na bandeko nyonso oyo bakufaka pendant période oyo tobandaki koluka alternance neti bashebeya na bandeko nyonso oyo boyebi na bandeko na biso ya yumbi tolobi wana epi tosoki. Merci.
Oui, depuis Kala, Babano Lobaka, Tozolia Mbongo. Depuis Kala, Balobaka, que Tolia Kambongo. Mais oui, on a le Tolia Kambongo, effectivement. Tolia Kambongo à Rossi, Tolia Kambongo à Decha, Tolia Kambongo à Lumumba, Yaba O Bawa. Parce que tant bâti de la Bisso Mbongo est motivé à combattre la Bisso. On a jamais Mbongo à Bahati. Et n'a jamais publicité pour la Bahati. Bahati n'a tamboué Mwamba. Ils ont bonnet blanc bonnet. Bango nyonso, bada bato FCC. Alors, devant le fait, on s'incline. Et il faudrait, tout ça, la paix choix, liboso, il y a 2 personnes. Je préfère encore le moins mal. Moi, ma béamouké, c'est M. Bahati. Mais je ne n'ai pas yébissa, le sénateur va voter. Le sénateur vote selon ma conviction. Et puis surtout que le mandat est non impératif. Bisoto bunde la valeur. Oui, ndeko tambwe mwamba. A tout sauf une valeur. Dans le chef de M. Tamboué Mwamba se dégage l'expression de tout ce qu'il y a de mauvais. Tant que Baboma qui Rossi est ministre de la Justice. Mais il est la justice, c'est ça les matins. Et c'est que Bisso to bunde la valeur, to bunde la justice. Mais to kotika la bonté. Et puis il est tombé bien. Abotama jour à Mabé. Pour ça abotama jour à bien. Tout le tout ça point de presse oyoté. Mais abotama jour oyo makambo ezalaki. Donc, vote est samedi, bisoto beti lelo, point de presse. Samedi, tu as na Sénat, tu as la City, na Sénat, pas bon biso. Nenge, Gentini, Ami Monique, Kin et comme Yumbi. Jamais. On a bunda pour Gentini à l'écate, mais à l'écart, à Pessambongo. Mais le combat, ils ont continué. Le combat, il a pour la valeur, il a duré à temps. Donc, Batuba, le Banabango, bisoto bunde la valeur, et puis, Torotika, héritage moko, il y a bien pour la banane biso. Toke musika to banda déjà vendredi to la wana Gentini ngobilo bangisa biso te biso nde to bangise so ezaki ke Gentini azo bangisa biso tonto okenda kotika ba lettre na biso angaka nzima comme Gentini ngobila azo nzima te biso pe to lemba pete na ba action soki soda ko ya ko beta biso effectivement tant de droits à la sauter na Congo parce que président moko a permettre que no ba marches à l'autoriser Gentini ngobila aye alobini ni marches autorisées mais biso to lemba te biso to banga Gentini pourquoi ye asali mabe na yumbi o eza yumbi te do Gentini ndo kima manda na eza ina no longwa oui inane Gentini 5 ans comme té inane il déjà moni Gentini bo kin bo peto moni Gentini déjà na terrain ah bo tourner na minute azab Gentini azate akoka te pe ma charge akin et ayumbi te charge akin Gentini akoka te pe ma muto asala intérim ne mutu mususu mais Gentini azate bo ko c'est so Gentini azobela samzaya abwake la biso ba gaz crimogène déjà to mesana ipeki parler na biso prison makala ndaku donc on esika te Gentini otia biso ba activiste ya mouvement citoyen tozali na conflit personnel na Tamboué Mwamba te tozali pe batu manipulé par un X ou Y ou bien par d'autres 17 candidats na député na présidence ya Sénat. Mais plutôt to garda pe conflit ya Tamboué Mwamba tangu a kimaka mboka po kende ko salie na ba Rwandais babanda ko bundisa mboka contre le président Mouzé Laurent Désiré Té. Tozo tala ba o nyonso wana te. Mais Tamboué Mwamba tozo senga ye loko moko. Okoti ko leka, okoti ko postuler ba kende ko pona yo en tant que président, il y a Sénat sans toutefois opesa biso rapport. Oyebisa biso esika dossier ya Rossi Mukendi et comme yo ministre ozalaka ministre ya justice. Dossier ya bandeko bakufa na Kasai. Dossier Kamwina Sap. Otikala ko pesa yi biso rapport. Oyebisa biso dossier wana ekomi niveau nini te. Dossier pe ya bandeko bakufa ki na Yumbi. Otikala ko yebisa biso te. Mais le lenge nini kaka tokotika. Soki totiki ye lelo, lobi kuna komi président ya Sénat. Nde tokokende ko tuna ye siko dossier atika esengeli nanu ayebisa biso esika kambaki pendant 10 ans en tant que ministre ya justice. Ezalaki lo lenge nini? Biso na Tamboué Mwamba tozali na conflit personnel te. Mais biso ba activiste toko sepelaka te, toko mona Karine
mobomi ya Rossi azosala musala ndenge esengeli biso pe wana tobetaka maboko tokobeta maboko ta tokobeta maboko lolenge nini tozali na conflit personnel na ntambo mwamba te tozali pe influencé par ses adversaires te biso tozoluka kaka aleka na media apesa biso compte rendu esika dossier ya justice ya Rossi Mukendi ekomi esika dossier ya Chebe ya ekomi esika dossier ya bandeko bakufa na dossier ya Kamwena Nsapu bandeko bakufa na Yumbi soki expliquer biso non ekomi ka niveau boyi to boyi te tokotika ya kena mapomi na mbina ye soki expliquer biso te on va l'empêcher tokosala nyonso akokota kutu mokolongo ya maponami wana te même ba sénateur nango bakopona bani ba de président bakokota te mokolo wana tokozala wana ata soki bazali influencé par Gentini mobomi pe ya Yumbi alingi dossier na ye bima te mais mokolo wana tokolakisa Gentini ngubila ete awa eza na Yumbi te awa eza na Kinshasa. Par rapport au ndenge bolobi te boroke bosala descente si na ba ambassade bobi semaine prochaine même apona meza samedi omoni te ke ba mouvement citoyen ba ko reprocher bino maman Margot bango balobaka bozo loba mais comme le jour J tokoya wana pe na ba caméra et comme yo bakangi intel oya limo bokomi ko sala ko moi buzz moko boye mona mboka maman Margot oyebi ngai malamu tozalaka na yo na ambassade ya Angola oyebi nga malamu soki mwana mboka koti na masolo yebake Gentini akokima soki ameki kotinda basoda Kabila tinda basoda ya ndenge na ndenge adefa na ba Rwandais na Bangolais na banini baya suka tiki bokonzi tangu tozali na kati ya lutte toyebi kaka batinda ka batu betu fe mais mokolo wana soit eza biso soit régime échangea te soit échangea et ya ne kozala mokolo wana makambo etali semaine prochaine balobaki balobi mabete balobi na bino boye semaine prochaine nde oyo tokobanda kokota na ambassade balobi te kende mokolo ba action tokobanda action non tokobloquer ntambo mwamba soki apesi biso rapport te ya dossier ya Rossi Mukendi ya Chebeya dossier bandeko bakufa na Yumbi Beni Butembo bandeko bakufa na Kamwena Nsapu soki apesi biso rapport te biso na bango tokoyekana te élection ekozala te samedi. Vous savez, en tant qu'avocat, il y a des concepts que je n'approuve pas parce que j'ai déjà vu des grandes personnes, des personnes de renommée sur les plans national comme international être traduits devant les instances judiciaires. Donc, peu importe la qualité de qui que ce soit, tout le monde est redevable devant les instances judiciaires. Par rapport à la main noire, moi je dis non, il n'y a pas de main noire, seulement il y a une procédure qui avait été initiée qui, en ce qui nous concerne, ne nous était pas favorable. Pourquoi? Parce qu'avec les éléments que nous avions à notre disposition, il y a ceux qui devaient répondre pénalement mais qui n'ont pas répondu, qui n'ont pas été sur les bancs des accusés. C'est comme ça que nous avions voulu faire la procédure comme elle se devait pour que ceux-là, ceux qui sont réellement les auteurs de cette infraction, de cette incrimination, de meurtre à l'égard de Tokis et à l'égard de Rossi Mukendi Chimanga, puissent répondre. Donc, attendez, vous allez voir, à l'issue de la procédure que nous avons initiée au niveau de l'auditorat général, certainement tout ce que vous pensez être protégé, tout ce que vous pensez être comme étant des mains noires n'existera pas. Et surtout, je vais vous rappeler que l'actuel président de la République milite contre la corruption, milite contre, veut que nous ayons un réel état de droit. Et pour que nous ayons un état de droit comme il le faut, tout doit passer par les instances judiciaires. Voilà. Maître, dans la deuxième plainte que vous aviez initiée, vous avez un numéro au moins, il y a 10 têtes. Pratiquement, oui. Bien que vous n'avez pas cité les noms, oui. Est-ce qu'en tant que maître avocat dans les dossiers, vous pouvez rassurer la population qui vous suit que certainement vous avez des éléments, vous avez des preuves qui feront en sorte que les auteurs soient certainement criminels? Les éléments, nous ne les avons pas inventés. Nous vous avons dit qu'il y a une procédure préjuridictionnelle qui avait été initiée dans le cadre du premier dossier qui avait été traduit devant le juge militaire.
Et c'est sur base des procès-verbaux. Donc les procès-verbaux sont des actes authentiques dressés par des officiers compétents. Et que c'est dans ces procès-verbaux que nous avons décelé des vrais auteurs qui ont reconnu qu'ils détenaient des armes à balles réelles, pas avec des balles, pas avec des munitions non létales. Ça veut dire que déjà, le fait qu'une consigne générale avait été donnée, que lors de cet événement ou lors de du maintien de l'ordre public, en cette date-là, aucun élément de la police ne pouvait faire usage ou ne pouvait détenir une arme avec des balles réelles. C'était une consigne générale donnée à tous les éléments de la police. Et que si dans l'équipe qui avait accompagné le major Karine, il y avait des gens qui avaient des balles létales, ça veut dire que ces gens devront répondre d'abord par rapport à ce qui concerne la violation des consignes qui fait qu'on ne pouvait pas détenir des balles réelles dans une opération censée être pacifique. La dernière question, maître, parce qu'on doit vous laisser partir. Vous savez que la légitimité de la justice, on la retrouve dans la confiance dont on place dans la justice. Est-ce que les collectifs des avocats dans ces dossiers, ils ont confiance à la justice congolaise? Non, ils ne peuvent que faire confiance à la justice congolaise. Ils n'ont pas de choix. Parce qu'ils sont venus auprès de cette justice pour espérer la réparation des préjudices, eh bien, ils n'ont que cette latitude-là de faire confiance à la justice. Et moi, en tant qu'avocat, en tant que maître de procédure, je rassure au collectif des avocats, je rassure à mes clients, en l'occurrence la famille de Rossimo Kendechimanga, que tôt ou tard, la justice dira le bon droit et les vrais coupables répondront devant les bancs des accusés. C'est au juge de voir si les éléments que nous allons leur apporter seront suffisants ou pas. Merci beaucoup, maître. C'est à moi de vous remercier. Asa ubita portable usafunga nuki. This one c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Dacia. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah, Isaneyo. Mengait. Ah, Oyo leki quoi? Una leki bui ya pesi mambo. Ah, ma chère. Ah, ngane lobi oyo biso tomesana kanda te awa moto nyonso soki akoti abimaka desservice. Mais ma chère, CPX oh ils allaient GPX 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo ya kotinda biloko outa Londres mpe Kisasa. Batate ebele bakufi batali na sa mabele oyo soki olamusi bango bandi oyoka moko likambo na ye ezali na baagence mosusu baza bakosi ya bamatanga mosusu. Ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah, pas du place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosana te GPX eza kaka moko boyo badongola miso buzakewa buti badesordre bukei busali makambo ya bino badesordre bukomoruka bubibisa répétition ya GPX. Réputation. Phénomène de réputation. GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma Mission TV, le miroir du monde.